Zamba Pamolabino Congo Mobimba. Les allés évangélistes prophète Claude Kabundou Alessa, les allés ministre de la défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ceux qui ont dit bilamba basoda est significatif. Ils ont l'accepté tous les soldats, mais spirituellement tous les soldats, tous les soutenir pour la mission de la Bitumba. Ce que moni mutu alati bilamba ya ba munganga est significatif. Il faut y avoir sa munganga. Donc zamba Pamolabino parce que chaque fois na kati banda kuna biso to lata pe bilamba tozo sambela nango pour na soutenir mboka na biso na kati ya Bitumba. Tozo linga to lakisa muke eloko yo nzambe azana kati ya kolakisa biso pour na Bitumba ou ezana kati ya koleka na kati ya mboka na biso eza kozangisa biso stabilité avancement pe bénédiction na kati ya mboka. Wana tozozonga muke pour na kolakisa bana Israël tango nzambe ayebisaki Samuel pour ayebisa Saoul abundisa Amalek pour na exterminer bango. Nzambe ayebisaki Samuel yebisa Saoul naza ko se souvenir que Amalek a telemelaki bana Israël tango bazolonga en Égypte pour bakene na terre promise abulokaki bango nzela. Ngai nzambe na lobaka en Exode 17, ce qui va tanguer dans 14e verset jusqu'à 16e verset, comme que Nzamba lobi que bitumba nangai alobi la guerre de l'Éternel contre Amalek sera de génération en génération. Donc Nzamba lobi bitumba ezali bitumba naye pour Israël ezali mboka naye zabana naye. Nzambe a déclaré guerre. Or que Josué alongaki bitumba, Moïse azalaki likolo ya ngomba atie moboko likolo bitumba balongaki yango. Malgré que balongaki bitumba basali pe hôtel apesi yango pe kombo l'Éternel ma bannière et pas Moïse. Mais Nzambe asepelaki penza te alobi bitumba oyo kosilaka jamais, il faut na exterminer kaka Amalek oyo po aza ko bloquer Israël akende na terre promise. Bana ya Nzambe wana eza bitumba ya Nzambe ye moko azo déclarer pour abunda. Eye ko salema ke tango ba ye ko pona mokozi liboso Saoul, Nzambe ayebisi Samuel comme prophète, ayebisi ye ke yebisa Saoul abundisa Amalek a exterminer bango parce que naza ko se souvenir na bilaka onga na salaka. Wana soki botangi na mokanda il y a 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 2 bokomo na Nzambe ndenge azana kati ya koloba pe azokita na se alobi boko exterminer bango po bango batelemelaki bana na ngai pe bazana kati ya kotelemela bana na nga po babona bolamu bakoboma bakonzi bakoboma bato nyonso bakoboma na bantaba na bangombe na biloko nyonso bakotika eloko moko te. Eloko yeko sala eza ke tango Saoul aye kokende mpona kobunda bitumba mokanda Nzambe ezolakisa ke Saoul a protégé roi na bango Agag na yebi te a protégeaki ye mpona nini a protégé bangombe ya minene bantaba ya minene biloko nyonso ya minene wana mais alongi bitumba malgré ke bango bazosepelaki balongaki bitumba bazobina baye na roi wana bakangi ye. Mais Nzambe asepelaki te. Nzambe aye kotinda Samuel pona koyebisa Saoul que Nzambe a rejeté yo malgré kozo sepela kolongi bitumba mais eloko yo sali pona kozwa ba infiltré na banyama na bango. Nzambe aza ko modire na banyama na bango na roi Agag pona nini yo zwi bango ke lokotisa bango siko na kati ya mboka lokolo saleli parole te na rejeté yo bandeke nde ko rejeté oyo ba rejetaki Saoul kaka na likambo wana. Donc message moko wana nde Nzambe ayebisinga ke kabundi nazo yebisa yo ke ba ennemi na mboka na biso bazobundisa mboka na biso eloko nini babanda kosala tango bazobunda na mboka na biso et tango bazobunda babandaki kosala de paso ke ba distraire bakonzi na biso bakende na niveau ya négociation et tango bango bazosala négociation bazotika ba Agag
bazozwa bantaba ya minene, bangomba ya minene, cela veut dire bazosala mixage, bazozwa bato ya bamboka misusu wana o bazobundisa bazotia bango na kati ya baposte minene ti na kati ya basoda yango nde ya feblisaki mboka. Bakonzi na biso nyonso baleka basala eloko wana. Distraction ou bien erreur oyo bakonzi na biso akala basalaki pona kosala mixage, pona kosala kokosa ba infiltré, kokotisa bango na kati ya bamboka na biso, yango nde Nzambe rejetaki bango. Base yango wana Nzambe rejetaki bango. Et malgré que baye kosutuka premier basi basala eloko wana, yango nde Nzambe pe asili kaka na makambo nyonso wana eleka. Nde Nzambe aye ko révéler ngai ke kabundi pesa message pa mokonzi ya mboka, baka matamboka ba pesa nga mboka, ngai moko na bunda, bitumba ezala ya ngai moko Nzambe. La guerre de l'Éternel contre Amalek. Nzambe alobi bitumba eza bitumba na ye. Nde salaki ke mokonzi ya mboka pe akamati mboka apesi yango na Nzambe. Donc bitumba biso toko bunda pour le moment, ezali biso te toko ko bunda tozali wana Nzambe bunda kaka na kati ya bato, me bitumba eza ya Nzambe. Nzambe aza na kati ya koyebisa ngai ke yebisa bana Nzambe nyonso, ba peuple nyonso ya Congo, parce que bitumba wana bakendeki nango Saoul azalaki wana, basoda bazalaki wana, bato bazalaki plus de 210 000 personnes o bakendeki pona kobunda. Nzambe alobaki baluka bato makasi bakende koluka bitumba, o bakendeki kobunda bitumba bazaki bato ebele. Et tango bango bake kobunda bitumba, bazwi bangomba ya minene, bantaba minene na bagaka. Biso nyonso na minute oyo Nzambe azoloba boye. Tokoki kosepela pona victoire, ata tozwi victoire, c'est normal, mais tosepela po Nzambe azoluka bitumba esila. Cela veut dire ko exterminer bitumba esila une fois pour toutes, parce que soki tolongi tokosala kaka répétition ya bansusu basala kala, bitumba kozonga. Bakoya koloba peut-être que bayokana bamasolo ekoki kosalema, bato bakoki kosolola kosololeza mabe te, mais kosala mixage nde mabe, ko infiltrer bato nde mabe, wana ekoki kosalema te. Nzambe akosepela te, akorejete na biso na mokonzi na biso. Yango nde Nzambe azoyebisa biso na mokonzi na biso, et que c'est le moment, pour le moment Nzambe aza na nsima na biso, biso nyonso tomisimba tobunda bitumba po tolonga yango. Malgré que bitumba wana esilaka te, David alonga abundaka bitumba wana, Nzambe aye kosilisa bitumba wana na Esther na Mardoché. Et nazolinga na yebisa bino ke Aman azalaki descendant, po soki otangi okomona ke Aman fils d'Agag azalaki descendant ya Agag wana bakangaka na Saoul wana, bazalaki ba Malécite. Donc, lokola Nzambe banda ko landela bango nda ye ko telemisa sikoyo Esther na Mardoché na peuple mobimba ba négociaki na Aman te, malgré Aman azaki na état de faiblesse banda ko loka négociation ba négociaki na yete, ba exterminaki bango soki botangi Bible wana tina suka bokomona ke bakendeki na bana na bango na bango mena biloko na bango nyonso ba exterminaki bango. Donc pour le moment Esther on Nzambe azo compter ezali mokonzi na biso Nzambe telemisiyo. Mardoché ezali pe biso lokola toza ba serviteur emele o tozo sambela pona kopesa pe message. Peuple pe ezali na kati ya sima, bato ba s'organisaki basalaki ba prière, ba koti ba jeûne, basali ba prière, tout le monde basalaki déterminé de façon que ba renverser Amalek et ba renverser Amalek. Et pour le moment, tout ça déterminé. Tokoye bisa mokonzi na biso, tokoye bisa biso moko ba congolais, tokoye bisa pe ba église na biso, to sangana toko metelo eloko moko. C'est le moment, c'est le début de commencement pour l'avancement et stabilité pe ya kumboka na biso. Bonza basana katia ko regretter bambula na bambula, Amalekite wana, Amalek wana, ba telemi kaka wana bambula baza ko changer ba stratégie, ba changer boy. Native pour le moment. Ezala ba mindele ka bwidi confusion kokote la bango. Division kokote la bango pour le problème à Congo oyo. Ezala ba to bazo sangana pour le bonse biso ba voisin ata ba pays mususu baza na sima ko tia ko supporter ko kota na kati ya bato mususu ko changer ba kombo ba to pour le bonse biso ka bwidi trouble kokote la bango pour bitombe komi ya Nzambe.
nzamba kopesa biso elonga, c'est le moment nzamba zolinga pambola biso tozwa pe début ya commencement, tozwa pe stabilité na kati ya mboka na biso, tozonga lisusu te pona kokosa ba infiltré bakota na kati ya armée, bakota na kati ya mboka na biso et kosalema jamais. Nzamba za na kati na biso yango nde tolati pe bilamba ba soldat tozo sambela, tozo fanda butumo et tozo sambela. Nzambe pasa na kati ya ko révéler ezalaki pamba te po nzamba ke ndokolobake boka matamboka boyebisa mokonza mboka ka matamboka pesanga lelo ba résultat yango wana po nzambe ye moko ndaza na kati ya kobunda. Dernièrement pe tozaki na ngomba tango tozo bunda nzamba la kisi drapeau munene na kati ya Congo ezobima na se ezokende ti likolo ba mindele mboka mobimba bazo ko yeko tia la drapeau et topesa yango kombo Jésus-Christ notre bannière. Nésaïe 11:10. Nzamba pambola bino, nzamba pamoli, et puis nzamba la kisi ke drapeau na tango ekotelema, ba mindele mboka mobimba monde entier ekoya po etala Congo, bato bazoya, ba moni elongi ya Jésus na kati ya drapeau wana, elongi wana ezaki photo te elongi ya moto azoseka na kati ya drapeau. Mboka na biso eza nzambe, nzamba ko sepela te, na biso pe toko sepela te, na nzambe ye moko ko sepela te, tanka za na kati ya mboka, bato moko boye. Organisation moko boye ezala wana pona ko blokaka avancement ya bana nzambe, ko blokaka Israël akende na destinée na terre promise. Donc kozwa babiloko na biso bango baza ko se réjouir na yango biso tozola na la situation difficile ba budget ya mike OK budget ko ya ta fois 1000 la budget biso tozana ngo par rapport à l'économie tozana. En tout cas c'est le début de commencement pour le moment. Na yebi ke tozato sambelaka vie éternelle ezali na lola, mais vie éternelle il faut ebandana mabele. Est-ce que tozali est-ce que nzamba pesi biso mabele? Est-ce que tozo sambela? Ata to sambel spirituellement na kati église, mais tant tozo bima libanda ba réalité banzala ba difficulté zo zela biso, ba chômage zo zela biso. Ata to sambel ndenge nini? Yango il faut to sambela pona mboka, est-ce que tozali pona bénédiction wana et ko sepele sapé biso, ko sepele sapé église. Nzamba pambola bino.